Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officiel. Bienvenue na balandino so ya kala, bienvenue na ba onyo so ya sika. Quand tu es sur malamu na chaîne na biso ya Inès NM officiel. En tout cas, bande konanga surtout ezambala liboso et salemi que non oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officiel. Non senga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abonaka bongo bobosa na pete koplikaka sur ngonga et à notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel akobando tiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr, ezalaka toujours devoir na biso oyo tokoboya te pe tokowanga na te kande na yebisaka bino s'abonner massivement. Aimez les vidéos, aimez vidéos, commentez, kobosa na pete pour partager ma diplanga et de ça la malamu. Voilà. Lelo toye na makambo ya papa na biso le prophète de la nation Denis Lesse bandeko nanga. Avant na tie la bino nanu makambo nyonso oyo mwasi na ye auti kobimisa la papa na biso na kombo ya prophète de la nation Denis Lesse na moment oyo to na minute oyo aza na poto pona bandeko na biso mosusu oyo bayebi te. Denis Lesse aza na poto azolakisa traitement na ye kande bomonaki bino nyonso boyokaki bino nyonso. Denis Lesse asalaki AVC. Alors AVC wana bandekaki na Congo na biso esimbaki te, c'est ainsi que bajujaki bon bamema ye na poto vu que kuna mwa ba docteur a mindele baza na mwa ba expérience makasi bameka nano osunga ye. Mais selon ba information oyo tozozwaka Denis Lesse changer te ezo s'améliorer te, donc ezaka akomi paralysé na ngambo moko ya droite, donc monoko esi eke déjà pembeni loboko na lokolo ezo boujaka lisusu te. Donc AVC penza bandeko nanga, en tout cas yango sango ya pasi pe mawa oyo tolingaki toya vraiment nanga na bino toya ko partager kaka ndenge esengeli. La famille lelo toye na makambo awa ya mama na biso Denis Lesse Tina Lesse plutôt. Tina Lesse ebela bato biso nyonso toyebi ke azalaka mwasi ya pasteur Denis Lesse. Bazalaka mwasi na mobali balingana, bolingo ezalaka matakita, bolingo kosakana te, bolingo penza ya makasi, baza penza na bolingo balingaka. Alors eyaki kosala kenon ndenge ezikoye mama Denis Lesse, mama Tina Lesse de son côté aye kobimisa mwa makambo, aye kobimisa mwa ya somo, aye kobimisa mwa ya koyinda, aye kobimisa mwa ya kobeba na ndenge moko ya kosakana te. Sans plus tarder nazotiela bino makambo mama Tina plutôt de Tina Lesse loba. Ebele ya biso nyonso ba o bayebaka te mama Tina asala pe AVC parce que tout le monde a ba photo ebele o ezotambola sur les réseaux sociaux, ba photo ya mama Tina ya kalatango autaki kobala na ba photo ya sika bato ebele bazoloba kenon Denis Lesse azonyokolaka mwasi na ye. Tala mama Tina lelo aza lisusu na aspect ya bien te, tala mama Tina lelo kitoko nyonso esili. Mais il faut boyebaka te soki moto asali AVC la plupart ya bato bazokaka lisusu ndenge bazalaki te. Soki botali monoko ya mama Tina bokoya kocomprendre ke mwa nini ya AVC wana eza mwa moke na kote na ye. Soki otali penza bokocomprendre ke mwa monoko na ye eza mwa pembeni. Cela ne veut pas dire qu'aza na libala moko abandaki kosouffrir. Yango ekosala ke ba vérité oyo aye kobimisa la plupart surtout ya ba patriote communauté congolaise eye kosilika elobi finalement lelo mama Denis Lesse aye kobimisa nyonso makambo abandaki kovivre na ndako ya libala. Lelo aye komona pasteur Denis Lesse, prophète Denis Lesse lelo abeli. C'est ainsi que ye de son côté aye kobimisa nyonso oyo ebandaki kolekela ye na ndako ya libala. Bandeko nanga kande na yebisaka bino moni bandako mabala oyo eza na makambo ebele elekaka kuna sikoyo na makambo wana nyonso yango nga na teyaka toujours bandingaki ekwambiaka bato
lisusu te. Kwanviaka batu te po mutu na vie aza na ba réalité, mutu na vie aza na oyo ya ye. Soki kozala mutu kwanviaka mutu yango bomonaka batu mosusu bakotaka na perdiction ya makasi. Yango bomonaka batu mosusu olie asala makambo malonga akomi lisusu kosala makambo malonga te. Pourquoi? Parce que ye objectif miso na ye ezalaki kaka o batu basalaki te, oye mataki, oye kitaki. Olie o se concentrer na vie na yo, batu ebele lelo bazalaka lisusu na temps ko se concentrer na vie na bango te, bakomi ko se concentrer kaka na vie ya baninga. Voilà. La famille kande boyebi en tout cas na tiela bino nano makambo ya mama Tina Lesi oyo autaki koloba tola nango na bukebi nga ya bino mama Inesene officiel na ozonga na ngasi mpona komeka kosala mwa analyse kaka ndenge esenge tola da et on se retrouve juste après. C'est cette femme-là que l'homme maltraite à cause de son cœur, un cœur qui est rempli d'orgueil, un cœur qui est rempli d'arrogance. Parce que hier, il était peut-être à pied, aujourd'hui, il a une voiture, hier, il touchait les francs congolais, aujourd'hui, il a des dollars, Azala Baero. Cette femme-là, pour lui, n'a plus la même valeur vis-à-vis de bien qu'il a acquis maintenant. Donc, celle qui est à la maison ne mérite pas de profiter de ça. Et ça destiné pour na Azali Banda, ta courte durée. Parce qu'Abenga qui est bébé, parce qu'Aloba qui n'est je t'aime, parce qu'Aloba qui n'est tu es beau, Abenga n'a ton bébé, mais elle a des visées. Et ces visées sont de courte durée. Ces visées ne sont pas de longue durée. Ces visées ne sont pas pour la vie. Mais la femme que tu es en train de maltraiter, la femme que tu es en train de détruire, que tu as détruit les cœurs, que tu as détruit les corps, que tu as détruit l'esprit, a toujours eu pour toi des visées de l'avenir, des objectifs pour l'avenir. Ce n'est pas pour maintenant, ce sont des projets à long terme. Ata le loto zuite, na karamotema, na bondela, na sambela, na salaba sacrifice pour que demain, Somba n'a commis bien, non là t'as super, non là t'as bijou. Mais l'obi mobile n'a commis bien à Bossani. Le cœur. La Bible dit les pouvoirs corrompent. Tu sais, l'argent transforme, la gloire transforme l'homme, le succès transforme l'homme, le compliment transforme l'homme. Mais la meilleure personne qui te connaît, c'est celle avec qui tu as commencé, celle avec qui tu as été dans le déboire, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit un frère, que ce soit une sœur. Garde ton cœur. Garder ses cœurs, c'est aussi le garder dans un état pur, sans méchanceté, sans arrogance, sans mensonge, sans flatterie. C'est aussi ça. Garde ton cœur, c'est aussi les garder purs et sains. Beaucoup de gens ont introduit dans leur cœur de mauvaises choses. De mauvaises choses. Les familles sont brisées à cause de la méchanceté, de la jalousie qui est née dans le cœur. Le propre frère de Joseph l'ont vendu, l'ont détruit. Parce que Motema Mabe et Botami, jalousie continue à Motema. Ils ont fait un complot, ils ont vendu Joseph. Mais je te le dis aujourd'hui, c'est lui qui est entre les mains du Seigneur. C'est lui que Dieu a choisi. C'est lui que Dieu a placé. Tu as beau le détruire. Tu as beau le faire du mal. Ça va l'atteindre. Il va pleurer. Il va galérer. Mais je te dis, le jour où le Seigneur s'élève pour venger cette personne, la gloire éclate dans le monde. On a vendu Joseph. Il a pleuré. Mes propres frères. On l'a jeté dans la citerne. Mes propres frères. Il arrive chez Potiphar. Cette femme voulait le manteau, voulait Joseph. Akosele Makambo. Joseph est allé en prison, il pleurait. Mais Dieu ne l'a jamais laissé. Tout ce que tu es en train de faire, de nuire la personne qui est à côté de toi, de nuire ton frère, de nuire ta soeur, de nuire ton mari, de nuire ta femme. Prie qu'un jour que Dieu ne s'élève pas. Ne touche pas quelqu'un, ne le touche pas. Dalil avait touché Samson, croyant que succès, gloire, naïe, et Vani Nasuki. Mais à Bossanaki, il y a une source qui génère les cheveux.
On a vendu Joseph, mais ils ont oublié. Joseph n'a pas fabriqué les songes. Il y a quelqu'un qui a révélé les songes à Joseph, qui a fait que Joseph a l'oba. Jésus est venu sur terre, Judas l'a vendu. Il a vu Judas, mais il ne savait pas que derrière Jésus, il y avait un Dieu. Il était le Fils de Dieu. Et que Dieu qui l'avait envoyé sur terre avait une mission. C'est vrai, il est allé à la croix, il a pleuré. Les gens se sont réjouis. Ses ennemis se sont réjouis. Il est allé dans la tombe. On a dit, il va pourrir. Mais lorsque Jésus est ressuscité, ses ennemis ont pleuré. C'est ton temps peut-être de pleurer parce que tu me fais du mal. C'est ton temps, c'est ton temps de rire parce que tu es en train de me faire du mal. Tu es en train de faire du mal à ton frère. Tu es en train de faire du mal à ta soeur. Mais prie que cette personne-là, azala mutunzamba bengati, azala mutunzamba ponate, azala instrumenté onzamba tinda le mokil parce que azala mission na mutuana. Le jour où le Dieu de cette personne-là s'élève pour se venger, tu vas t'asseoir comme disent les Ivoiriens, tu vas lire l'heure. Ton cœur doit changer. Garde ton cœur dans la pureté. Ne pas faire du mal aux autres, ne pas raconter des faussetés, ne pas nuire à l'homme, ne pas nuire à la femme, ne pas nuire à ses enfants. Muninga bengiso nanda kunaye, oye olie, olingi mobali naye. Muninga bengiso nanda kunaye, oye olie, olingi mwasi naye, opesi bana neki ndoki, obimina mwana na mwasi tu l'as violé. Mais quel cœur tu as? Comment vous faites pour faire du mal aux autres? Comment vous arrivez à dormir? Comment tu fais? Tu sais que ce que je fais a fait du mal à l'autre. Il en pleure, il en souffre, mais tu continues, tu persévères. Tu n'as même pas le cœur de repentance, mais tu es un sorcier. Des fois, comme je dis aux gens, aux Andoki, les gens pensent que na fingi bango, to na kanyen doki a Pumbwaka. Mais non, tu n'es pas différent d'un mouton au Pumbwa. Quand tu fais pleurer quelqu'un, quand tu fais du mal à quelqu'un, Motemane Salipasi, Amélie Doliprane, Amélie Gaviscon, Amélie Mayamalim, Moussa Bimia Kenabar, Amélie Massanga pour oublier, au salier passi. Dieu a raté. Tout ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Mais si par hasard, dans sa miséricorde, Dieu te rate, sache-le, le karma ne va pas te rater. Si tu ne crois pas au karma, sache-le, la nature va t'enseigner. La Bible dit ceci, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Depuis la création du monde, toute personne qui fait du mal à l'autre, à ta foutite banani ba futaka. Tam suna misuna yo azo paraître bien, alati bien, azabi azo réunio ba muta sanga mabe, mais azo vivre bien. Non, azana place moko nzamba simbaye. A os faire souffrir. Tout ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Arrêtez de faire du mal aux autres. Arrêtez d'avoir un cœur qui conçoit le mal. Comment vous faites pour dormir? Comment tu fais lorsque tu rentres à des heures tardives, à la femme, à l'homme à qui tu avais dit tu es l'os de mes os, la chair de ma chair, tu rentres ivre, aux upe likofe obeti, aux upe ma fingo fingi, au cocaïna ngate, papa olinga ke na butu, maman olinga ke na se à fond de terre, na se à kuiti, na se à mounière ou comment? Comment vous faites? Et on va dire, ainsi va la vie. Et toi qui te réjouis parce qu'il y a le malheur dans la maison de l'autre, tu crois que quand il viendra chez toi, il sera plus fidèle, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Vous pensez que Arosala plus fidèle qu'il est dans sa propre maison ou qu'elle est dans sa propre maison? Arrêtez de nuire aux autres. Arrêtez de faire du mal. Arrêtez de voler. Ozoyiba pas parce que oza moyibi, mais ozoyiba parce que osepelite que muninga zala na bijou wana. Osepelite que muninga azala na montre wana, oyibi ango parce que ozomona qu'il faut aller la kakaka. Vous avez quel genre de cœur? Ma sœur, tu as quel genre de cœur? Quelles sont les sources qui sont dans ton cœur? Au lieu de la source à bénédiction, ils ont communiqué ma joie. Yo kata batuka mangala pia. Un
un homme nandaku azaka shérif, mais soki abimi libanda, hey, l'homme le plus tendre du monde, va le voir dans le bar, va le voir dans la boîte de nuit, va le voir dans le milieu de ses copines. Il est riche, il est beau, il est tendre, il est l'homme idéal. Mais dès qu'il franchit le portail de sa maison, il devient shérif, il devient Derrick, il devient 24 heures chrono. Donc, moyen zate, bana kutuka tenga, soba okika claque, soto boki makolo a papa. Donc, moi na na chambre. Et toi, tu te réjouis quand j'arrive chez moi, c'est moi le chef. Ah, chez toi, tu es le chef. Mais kounou liara biloro na makasa. Chez toi, tu es le chef. Mais kuna baladi sa roba ebisi ok, et kokite il faut bandelo bandeli paye. Ne méprise pas la personne qui est à côté de toi. Je me comprenne Proverbe 11, verset 12. On va conclure par là. Proverbe 11. Vous qui méprisez les prochains. Proverbe 11, verset 12. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Proverbe 11, verset 12. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Verset 13. Celui qui répand la calomnie dévoile le secret, mais celui qui a l'esprit fidèle le garde. Les mal des êtres humains. Motema. Motema. Il y a des femmes qui sont dans le foyer, mais Aza ne soukunate, Aza on a physiquement. Elle est là parce que son corps est là. Mais son cœur est éloigné du lien de mariage. Son cœur est éloigné du mari. Ce n'est pas parce qu'elle a vu mieux ailleurs, mais parce qu'elle a tout tenté, parce qu'elle a parlé, parce qu'elle a prié, parce qu'elle est fatiguée. Elle ne sait plus quoi faire. Akomika kotala. Aulu basuelo otala. Okoti katra atali. Olie aotala. Nyonso osala aotala. Vous savez, c'est mieux quand la femme parle, mais quand la femme épouse le silence, prend la décision de garder le silence, c'est là que commence le problème. C'est-à-dire, c'est déjà un pas vers la sortie. Ne méprise pas ton prochain. La personne que tu méprises aujourd'hui, parce qu'il n'a pas de jean comme toi, parce qu'il ne s'habille pas comme toi, parce qu'il n'habite pas dans le même quartier que toi, je voudrais te parler de Méphibosheth, un homme qui était dans l'eau des bars. La Bible dit perclus des jambes. Voilà, de retour, la famille Nabandi Ebela Batukonchi Kolanda. Ebele Abatukonchi Koyoka la famille Kane na Otaki Koyeb Sabino. Makambo o mama Nabiso Tina Lesi Aoti Koloba. Ebele Abatu Nandenge Kaka ya Koloba, Nandenge Kaka ya Bosolola. Ebele Abatu Nandenge to Mama Tina Lobi Bongo. La plupart surtout ya Batu Bakanisi Kenon Ndenge Zaboye Mama Tina. Abandaki ko passer ba moment moko très difficile na libala na ye. Bato ebele bakanisi ke Mama Tina makambo oyo aye koloba eza makambo oyo ezolekaka na ndako na ye na libala na ye lelo aye kobriser silence pour prophète Denis Lesi aza lisusu te. Bon, la famille to mekanani kosolola na minute oyo vidéo oyo eza premièrement vidéo ya kala tango le prophète de la nation Denis Lesi azalaki bien bando yoka bien, donc eza vidéo moko ya kala. Eza vidéo oyo troya koloba te ke non eza vidéo ya sika, eza vidéo ya kala bandeko nanga. Donc eza eloko moko il faut botia kana mutu. Eza penza makambo kala, eza makambo nango ya lelo te bandeko nanga. Eloko kanga na koloba eza que Mama Tina Lesi azopesa na eka conseil kande mutu nyonso kopesa conseil. Aopesa ka conseil na ba papa parce que na kilelo oyo tokomi komona makambo ebele. Je dis bien makambo ebele ezoleka, makambo ebele ezosalema, makambo ebele oyo mibali bazosala bandeko nanga eza makambo oyo ezosala pasi pe mawa. Mpona eza na bamibali ebele soki aza na eloko te akozala bien na mwasi na ye. Mwasi wana aza na respect, mwasi wana aza mwasi ya niveau na ye, mwasi wana aza kitoko, mais au moment oyo mobali akomi kozwa mboko bamonaka basi na bango aza lisusu na respect te, mwasi na ye aza lisusu kitoko te,
mwasi na ye aza lisusu mwasi ya niveau na ye te. Omona bamakambo wana esalama ebele. Omona papa soit soki aboyi mwasi na ye te, papa akomi ko se permettre kosala kindumba ya kosakana te. Mais ntango ozalaki na eloko te, eske basi oyo ozobima na bango lelo eske balingaki bandima yo? Balingaki bandima yo te. Mosusu basi wana bafinga na kofinga yo. Mais parce que lelo okomi na mbongo obosani. Yango bomona na bakouple mosusu Nzambe aye kopambola mobali au lieu ke ba évoluer bakomi koshite. Baosala makambo malunga te. Pona nini? Mobali amoni mbongo tango ye oye c'est fini. Na balukela mwasi oyo asufra na ngai. Yango bomona ka Nzambe ayokaka kolela ya basi makasi. Po mwasi soki atie mabolongo na ye na se, surtout mwasi oyo aleka na basouffrance, mwasi oyo bolala na ye libanda, bolala na ye na se, eza na basi basutena mibali mobali azalaki na eloko tata mbeto apamba azalaki nango te, mais mwasi andima asupporta mobali. Siko mobali abongo lelo oye na mbongo, oye kobanda kozwa mbongo, osotola mwasi na yo to banda osala kitoko. Soki mwasi wana atie mabolongo na se, oyo nyonso akosenga epai na Nzambe ekomila yo. Eza bongo. Yango bomona ka batu mosusu bakoti na bénédiction après un moment donné omoni ka mobali akufi. Bakomi kwa kize mwasi, oh mwasi ndia komisi mobali, mwasi moko oye ba pression, mwasi moko mataki kitaki. Mais boyebi te mwasi yango na ndako wana nini abanda vivre. Tango bazalaki na eloko te azalaki na isengo na ye, tango mobali akomi kozwa, mobali abalukeli ye, mobali achangele ye face. Siko mwasi abongo soki atie mabolongo na ye na se, Nzambe koyokela ye. Oyo ezala conseil ya bapapa eya koteya bino eya pe kosunga bino bapapa. Bino bolandaka mama Ines NM officiel boteyama. Soki lelo oza na eloko te oza na mwasi na yo oyo azosupporte yo. Lelo tolobi soki Nzambe asali grâce ozwi bozwa. Soki omoni ke mwasi na yo atanga te, mema mwasi na yo na baekole atanga. Lelo classe ya barattrapage ezali. Mema mwasi na yo atanga kotina ye kotanga silisi bakilasi akomi na niveau oyo yo ozoluka. Ekozala toujours malamu et encore malamu mingi. Valoriser mwasi na yo. Ozela te ke non na kende koluka bashisha, na kende koluka soki banani, batu ozoluka lelo soki obeli. Batu wana bakosondola yo. Mais mutu akotikala na vie na yo ekozala toujours mwasi na yo. Po ayebi yo, po azalaka na bolingo na yo. Basi oya libanda baza basi moko ya baintere. Bango bakoya na vie na yo plutôt bayebi ke bazoluka na bango mbongo, bazoluka na bango babimaka. Siko mwasi oyo bali aza mwasi oyo ateli souffrance ya vie na yo mobimba.